Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes. Bienvenue sur Tindika TV, Babi Angonde Makambu. Lelo na émission na bino bolingara mingi kande bolanda kande bopesa biso confiance partout dans le monde. Ne bo s'abonner belé na Tindika ne bopesa confiance ne bolanda mambo kitoko ba actualité to ça la selon analyse ya marambo ezolekana parce que ekomi trop marambo ezo silate. Marambongo ezo continuer kaka ezo silate tozo bate za nini donc biso na biso to lingani te yango wana na profiter na pesa na mbote na ba boss na ngari fin ki sombe na papi keli na pesi bino mbote bele nzamba pambola bino ba boss ya mute ya malamba boss ba yokelaka ba travailleur na bango to nazanga moko pete nazana Christina Rajabu boroyoka selo liso na biso o to bombeli bino lelo boroyoka bo découvrir nini to ngto bete la bino nini to zolo bino parce que biso net actualité. Bonsoir Christ. Bonsoir Rose Rajabu Bonio. Bien Bonio pesa. En tout cas, santé ça déjà bien, la poto ba mona déjà Christina na bango balingara donc plaisir ya trop les londeng o yambinga pour la messana vraiment ko yamba bato donc eza ya liboso ba yambanga ba tshela micro ba tunanga ba question vraiment c'est un plaisir. En tout cas na pesi ba tutu ba landara tindika ba sabona na kata tindika na pesi bino partout place boza na pesi bino ba mbote na ba na boss na ngari fin qui sont mes places za pesi mbote boss papi keli na pesi mbote ba tutu en tout cas fleur de ngwa na pesi mbote dada mbumba les suprême na kati ya colonne na bundes na pesi mbote roli mulumba bino tout bat bolinga tindika Blaise Pascal Masega bio na Montréal na pesi epembote. En tout cas merci Rose. Christina lelo vraiment tozomona bino ba chroniqueuse ba chronifuati bozo mbutu na bino ezo continuer kaka mbutu na biso nyonso ezo continuer kaka ne tozomona baninga na biso lelo donc to ebite makambo so ekomi na niveau ni tozo ke na niveau ni to ebite so tozo kende wapi be to sukela wapi en tout cas babilo kwa bongo en tout cas ezo sala ma kitoko te à propos na yo ozomona ngondenge nini pe na ndenge yo moko fanda ndenge okanisa ke mo yo kanisi. En tout cas, ma camone est pesa vraiment propreté. Sa propreté, premièrement, la chroniqueur ou la chroniqueuse, donc impolitesse c'est quoi, vraiment dans les médias, dans le niveau moi au sakanate, surtout dans internet. Impolitesse c'est ça dans le niveau moro on dit maté. Faut mon ande la chroniqueuse surtout n'enge bazo manquer ba musicien na biso respect et puis donc et ça vraiment propreté. Na ba garçon na ba fille n'enge moko. Yango na ozo mona ezo memasiko mon pépé na ya kokangisa bato po trop c'est trop. Tant ozo se permettre ko le kana internet ko finga musicien wana. Azana bandeko kandina lo bazana bandeko azana ba famille azana bato balinga ke ba fan na ye ba considéra ka ye ba respecta ka ye comme na mutu moko boye ya bien te ya genre moko donc ya propre ko douter côté le mako finga ba leader wana isa propreté za bien te to yebite lo ni nezo tinda ba on va finga peut-être ba musicien mususu nde batinda ba chroniqueur ou ba chroniqueuse ba finga ba musicien mususu donc comme le roi guerre ba musicien ba tchesko ba chroniqueur na kati ba chroniqueuse ba tcheba na kati ba zalko pont finga côté wana comme ça so ba tangisio nga na roya na sima comme ça na la kisama kasi na nga omoni comme isko bongo so mutu musu so ki musicien musu akangisi donc chroniqueur mususu ona ozala guerre na musicien ona ya yesko ko la kisa fort na na justice ozomona aka corrompre mbongo kuna ki kuna ala kisama kasi na ya so abimisi si mutu na et puis ba gangi siko que to gagner omoni mutu na bisa za mutu makasi abimisi singa yenda lekio donc et comme le roi concurrence et comme bon to so e batte maman ezo et le vraiment zani neza na simo ezo pousser bato ba finga na bon eza bien te en tout cas eza vraiment bien te eza propreté. Siko pona yo ndenge ba guerre ngo ezo lekana eza makambo bandi sika parce que bato misu ba fanda ba lobi kete ba journaliste internet nde ba ina makambo nyonso ya désordre ba bandara ba ya télé wana ya local ba makambo ezalaka te siko pona yo guerre banda na ngokala biso to yeto kuti yango to e biso nde to ye nango. En tout cas ba ser na biso vraiment ba raisa vambilo bandosa na ba télévision ba za ebele tant bazai na ba guerre na bango ezai ba guerre mususu ezaki ya mara mususu ezala ete ke ya roleka na émission boya finga musicien moko boy non ezai ba guerre na bango entre bango ya rowelela mibali ba musicien o alataki boy ngane na leki ngane na kitoko ngane na bimara na wana boy na ba concurrence na bango abongo ya rowela ba musicien na ndenge ya rocha
kitoko na bango en jeu ke ngande na leki ngande na kozwa musicien na ngande boy na boy ezaki na ndenge te ke aleka vraiment na télévision abanda ko finga musicien mo boy munene o batunyo so batala ba respecta aleki na télévision bandi ko finga yo ya mama na yo kuto eloko te yo kuto entala leki non 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 na limite ke ezalaka bongo ezalaka te mais o ya internet donc nde na buzoba yena ba bêtise ko finga na donc ezalaka l'état zalaka te biso na biso mboka bana donc muto apekisa muninga zate muto ko éduquer muninga zate omona ya mama ba chroniqueuse misusu biso batala biso tinga batala biso vraiment ba fandi en famille vraiment famille mobimba ko bana papa maman ba fandi ba otala yo vraiment po ba bi non Christina radio ba mission na ye afinga ba tuté ala ta mabete aloba ba bêtise te na munoko na yo zomona bazotalo en famille mais ça ba mission so ka bimi ka na écran boy te yete ya finga ka balongo kati ono maloba te omoni yo zoloba na série wana ya bango guerre ezalaka te le rôle lelo omoni te ke ozokosa parce que babi même basani bano tutana ba série na bango kutu guerre ezalaka makasi ke biso sko biso ezani ni ezolo ezosala différence parce que internet moto nango eza makasi omoni na monde na banata na bango na internet ezalaka te oui ezala mais lelo internet na tana bango ezalaki YouTube. Bon, en fait, ezalaki nango mais batu vraiment bando qui perd ngo vraiment tesco mikolo vraiment nde e na mupepa makasi zoma ba jeune fille tout ba koti atel nona na musa tete na landa na intel kutu na monde internet ngo YouTube a gagner vie na été na landa vie na intel omona ba ye na volonté musala te na bolinga kolinga musala te na landa sero na intel alinga kutu mobile poto grâce à internet na landa na mutu boena bo Christina Raja buku na zopela na landa na yo zomona ba ye na esprit musala te ba ye ko landa nandimi te ke na série bana ba oya internet ba yeko landa to ba série wana non ya série oyo ya ba série na biso vraiment ezaki ya télévision vraiment il faut tanga uta na ifasi ko sala ba cours minene ya bien ba formation ya bien comme ça ndé ba engagé na chaîne mo bo bandio lexa émission na yo bêtise ezate so ya guerre na bino ba bolingo na bino ba musicien libanda ozomona mais ya lelo te vraiment za fara donc ba tanga muto na kombo na ba zo finga yo omona ya lelo eza isu musala te comme inde vraiment sko na yebite so na benga ngonini et comme règlement des comptes donc sur la problème na muto intel weka na internet ya démarrer banda ko finga so coopéra bien par exemple na faire rigola ale batindi yo kuna démarrer muto intel ale finga ye so ya kuna pe a démarrer donc comme ibongo batindi yo ke o sali o fingi eza bien tes propreté point ba mission na biso bango moko Christina so na bige na edo mo muke ba mission na biso bango moko nde ba obimisa pe ba désordre wana parce que ozomona ke mambo nyonso ezoleka na lelo ya ba konifuati ba finga na basala na boye bango moko bazana sima parce que omona ye moko azotinda mutu ke apetola toyoka na bien te démarrer ozolanda bango pe ba omona ta msomona sko eloko ezoboma ba grand star na biso ezanini balingi ko yoka matoi na bango nde balingi ko pesa ngo na batu na bango ya sima ya bureau ozolanda mutabiwa ko yabwe prince omona tala kutu pecho azali video ya tala kina eko kuteme pecho azali video amangaki yo ça va ozolanda biloko ezana balingi ne ko chalito ilibanda ko yoka babiloko moko boye ya buzoba ozolanda nde neti problème otoleka na kulutu na biso ken piana lelo ken azali banda oloba nini pono parce que toka ki bibi kapinga pe lobike ezaki prière na yende sala ki ken piana asanini abima libanda mais ngana bibi na ken basara nini bayoka na bango lisusu te sko prière ango ya ndenge nini bon en fait toko bo peu prière na yete ponza me pas ça la rakolandisa mana lo sambo nde muto osenga peut-être bayoka na raté mais ezana batu misusu bozana mutu moko peut-être ngana par exemple ngana toza un problème mais na lingate na musika na yo kama bena yozo mona toza na problème même mutu na musika azala bien o mona na linga yoza na bien ngape na zana bien na musika mais so na yoki na likambu na linga na kota na intervenir ata na boete na oya mais peut-être na prière na oki osalango nzame mutu na toyoka na na ite mais na linga place azala bien tala sunga na problème azana ngona kawa zana ngobato ko wana yo ndimike prière bibi ndevo ebimisi ken lelo za libanda eza prière bibi kapinga to ya pas tuer refi prière na peut-être penzamba yokeli mais tant marme comme dans niveau est-ce que na justice kuna prière ne kitaki ne baba juge bakati likambuke na bimi parce que esika na yoka ki ngo en tout cas na kanisa ki ngo pe elobele nga ebele yango sengeleka ke tozala bisode esengeleka mutu mususu azala poto lobela likambo ngo
na justice kuna prière na yende kitaki liboso ba juste ya mwana e balusaki mikanda to ezande bakati likambuselo likamuna likamuna ndenge mais en fait tant mambo comme dans niveau justice ou on comme idée maramususu donc l'état est mondé à avoir décision yoki koto yoki tous les deux côtés yenda avoir mobe décision na katikati à sambisi batu et après à kaboli batu ndenge mora bien mais prière peut accompagnera pe wana nyoso. Oh comprendre prière pe sala ka l'état pas sali musala na donc ils ont normal sur la bi prière na pe et sala qui peut pas ni ko boya ko douter na prière na ye Christina tolo bana onyon sona bien yona mutu na bosolo la raté botanga na bino lisusu est-ce que prière na yo yango ne kitiku na ko libérer mutu wana to ezandenge nini to ezana ba prière mususu ezale batami na sima wana ba bimisango parce que bango mo ba olo ba prière bango mo ko lisusu ba finga ken pia na zomo na guerre ngo côté zo utela sikoyo biso ba autotikali ozomona teke net mikolo ko mita mususu wana rando na mutu moko boye a ko filmer tina ndako no bisiko lala babilo moko ya bongo en tout cas bilo on est zo kende dans monde en zo sengara il faut à sans rancune hein faut à non bien ça ba mission no bien net tindika ba Christina Rajabu baza ba on a guerre na mutute baza problème na mutute ba non ndene o filmer ndako na biso o filmer ba ndeko na ba non ndene c'est quoi liboma dans tant aux zones internet aux zones mamuno et rofinga na ba bêtise donc bongi ça peut pas na bino mamuno c'est ça la bien pour le ba yo filmer ndako na bino sauf na ndako batol sauf na ndako moi mukuse avant côté phobinete ko na ezaka pasi bongi sa famille na bien ou ta famille a bien pourtant o luka maram tant ba que filmer pas bino et qui ça sonité donc so banga no maram lo ba Christina Rajabu ça ba mission bien propre sans polémique donc et bandaru ndenge nini donc inutile de filmer pas un biso pour na problème na mutute na za pe na posa ça baise te pour na yebana na ngana yebana batumi balemi sa tono batala nga déjà ba respecta kanga o ba benga nga ba sa Christina Rajabu vraiment continuer ka bon ba émission déjà sans polémique au fin à mututo zo ke na ligne bien o mona déjà ba ligne na buzo ba rofinga na bato poto basi ba lembi ozo comprendre bato basi ba lembi ko yoka ba bêtise ko finga na chaque jour ba lingi li subilo wana ti ba lingi ba nini ba débat moko ya bien donc ozo ça débat donc ba sujet moko ya bien ba émission moko sans polémique ozomona balingi bilo mo bongo balingi su ba bêtise au finga na raté mais so ya le bieza prière na ye nde sali ke ba bimisai ah bon ye mo yebi prière on sala ke on ndenge nini po ba bimisai po mamso ko mi dana niveau justice bongo ko mi nde l'état akaboli comme na katikati asambisi pe oyo akaboli na katikati nombo za bo yango na ken pia na bimaki ba sambaki yango na pe prière na peut-être accompagner pe kana sima po na mamnyo so se bo chepe ka nzambe ezala bien na moi lo mabe on a te ko conseil ni européen na bato yo ba finga ba musicien na bato yo bazo continuer ko lo ba buzo ba pona ba musicien en tout cas pour na nga en tout cas bango ba yoka na bango te hein to pesa on peut ba conseil belé ba yoka na bango te en tout cas na éviter conseil ba lemba opesa ngote donc ba pesa kaka po ezana ngo feleza no mbongo te donc au finga bato vraiment ils a bien te pourtant au finga déjà mutozo là que ça déjà éducation na yo ba parents no ba pesa yo zamona éducation na yo là que ça vraiment famille ni no outil aux monde biso to finga raté pour maman vraiment zo ki tant ko éduquer nga ya otinda nga na classe donc éducation nga zo permettre te na finga mutu tant zo mamuto zo tel mazo finga peut-être à moi na balabala maman zaki na tant ko éduquer te ya nyoso zaki na ko zo te kaza na tant ko éduquer moi na te ndozo mon éducation les landati na internet ti na milia musala ko finga ba musicien ko finga na entre biso na biso les propriétés za ki toroté. On comprend les propriétés, il faut changer comportement et ça là vraiment bien. Conseil on peut ça vraiment on a place bazar za moto ko yoka opéra yoka te mitali donc les arabes bongo. Parce que tozo mona lelo Christina ozo mona make mutu mo boye auti ne matete to auti ne lemba au finga ba mutu lo ken piana. To bi ken piana zambiaka. Ozolanda sko conseil au pese sona ba internet yo ya mikemi ko bazo fongola parce que bangonde soko to landi be bangonde ba obebisa makambo internet parce que refongola mwani ni ne mo chaîne ya YouTube bongo au lieu que aluka ta fi moko boyo atanga tangwandambu parce que ko fanda pe na bana ya classe ezarape e ba xarape mo un plus wena mutu ya mutu mais au mona monika ka fi mo boya petit to ala nzoto mo bien yo man internet e simba aussi mika micro boye we ngo kuta ki parana ngo ta français te ozolana ko herba simbi se bongo na vitesse mo boye posa la baisse bien bonya finga ken pia na bonya finga kingani po e bana ozolana
et bon ya démarrer bango pour chepe ba biloko moko ya bongo sko lo bani na ba internet o mike ba internet o mike ba ozo fongola ba simandaku azimwana ndeko na ya zi petit chéri na moko boya che wana aiba ta kolata te ako ko sala interview moko boya brosser kutu bien te ba biloko moko ya bongo ayepe na vitesse moko boya finga no ba kulutu nyonso fa finga bango poisa nini poison moi esika moko boy na internet o pesa conseil en tout cas na musala nyonso donc il faut respect kaka ezalara na ba oyo kuti baza ba doyen na musala wana il faut respect ezalara poso za na respecter ba orienter o ndenge nini omona so na ba vitesse moko mabe ke ngande danger non ba okuti ba liboso na baza déjà na expérience na musala wana faut remekiti ça oyo ka ba ya ba kulutu ba baza liboso na yo biso to ba Christina peto ya malem botali analingi na musala oyo na volonté na posa na apprendre na yekola na sani non il faut na kutana na fréquenter ba banda musala o avant biso osani na procha Cynthia Kapage mon général major place za na PC mbote baza ba yaya ba na expérience ba banda musala avant biso na procha ba on a nami bimisi ka leki le roi je kizengi karati maramuso yebi me bazo apprendre yango lisusu mais na yebi na ngango mais na mi kitisi kara comprendre na mi salga kizengi non fona mi kitisa yaza yaya ata na yebi non na bateke yaya na yebi non na mi kitisi kara le roi na yebi te Christina omoni basimba microbe ba lobara bo ba fandara bo ba sala bo omona biloko na tout temps na mi kitisi oui en tout cas on a yeba kité omona. Et ça l'a déjà bien ozo bakisa un plus na connaissance na yona mutuna baken piano wana nyoso bazaba yaya tozala zana bango ba bakisa un plus na tozala ki nango non Christina bazala bo c'est tout Cynthia Kapage mingi vraiment mbote le sous place za vraiment bazaba yaya po na zena o mikitisa na yekola il faut na zana ba ba yebi misana mikitisa na limite na ya tenga na yebi ngane danger ngane mona poto ngane Christina na uti bena non na ki danger na ngana chaki on a poche na mikitisi kaka yango lelo nazali na sa ba mission na bien ezo kende pe bien na fandi sapi maram na ngai pe nyonso ozo comprendre point na mikitisaki na linga mi bimsa danger te yango wana na ok pe na ligne moko bien pe na chaîne moko bien point nini ko ba romikitisa ko ba rozana ba yaya ko ba ko respecter ba banda musala avant yo et ça là vraiment bien en tout cas ba ba yara ba musala oyo na ndenge ke ba cha bango kasa la baise donc ils a bien te ils a propreté boy ba respecter ba beaucoup ti bango ba banda liboso na bino et ça là vraiment bien na carrière na bino voilà parce que bezi yango to ebi pe ko te to mpe dia na suka bezi yango to ebi pete bezi wana o bozoluka malamu to kotika ko longo libila mbatu otika likara ni opanzi makolo wana bezi ya solo bat bakotala yo mais o bozo sala rofinga na ya boye en tout cas za ma kitoko te batu ba sa biloko bongo en tout cas batika parce que biloko wana ero ki sabatu soni kaka ozomona bango na bango ba journaliste bazo fingana bango na bango ba musicien bazo tindama yo mtu aboye yo to mona kona etel yo journaliste etel olobela rayo ozomona biloko moko ya bongo siko ba mission ba osa biso ba biloko moko ya bongo okobenga na téléphone bazo biso petit yo na mona kona mutu etel o pesa conseil ni pona bango parce que chaîne na biso ba chaîne na munene bango pe balandaka ebele mo ba na balandaka chaîne no balandaka tindika pesa mo conseil ni pona ba mission na en tout cas ba musicien vraiment elo na ça va ora que bango pe bana ba erreur na bango baza bato ozomona ba chroniqueur ou ba chroniqueuse bango pe bana ba erreur na bango ba musicien pe baza bato bango pe bana ba erreur na bango et comme obenga ebote yoza mutu aboye na boye mutu entel na sala mutu ngene zinga za mutu batutu na sala ba mission na batutu place tout na kenda ba yambanga po ba bi na finga batute na za problème na musicien te na za problème na chroniqueur ou chroniqueuse te na za sans polémique na za na katikati na kenda na partout parce que ba musicien bango pe ba chela batu ba limite mais so bi mutu na za mutu à côté kuna mais yamba ka bo so yambie sana donc comment non so na yambie za ro batindi ya mekanga ya oselo mo ba batu ba ko pe na robangat donc bango pe ba so la bien ba chroniqueuse pe ba so la bien quoi moi boyo kanikaka quoi ils ont quoi et ça là vraiment bien donc voilà to mi dia ko chite to mi presque na suka émission na bino bolingara mingi bo s'abonner belé ba on ba s'abonner ki te bo s'abonner o ma belé na tindika o na kana po sa mona ba raja bo s'abonner vraiment belé o na kana po sa mona ka suki na bango bo s'abonner belé bo mona on la chaîne musute
bon mon on a tindika ba onyo so ba sabona kité en tout cas bo s'abonner déjà bo tala ba information bo landaka mingi bo bana yoka ba nouvelle ya kitoko pe mambo kitoko ba actualité kitoko biso to lobelaka selo actualité vraiment tokomi presque na suka tokomi chité déjà Christian Radjabou moi bambote moi ko boire avant babanga esala moi en tout cas babanga ezanga raté donc non plus ba vrai nanga ba bazala vraiment na pour nous soutenir nga Christian Radjabou. En tout cas, maître Samim Pong, on a fait sur mbote place aux arts, vieux Kisinger, moi na yola, sala, naratia Moscou, on a fait sur mbote Fleur Diangwana, mami, en tout cas, joyeux anniversaire na yo place aux arts, maman na Elena, en tout cas, merci na batuto batala rabiso, Kelly Morivas, Toda Silva, na katia Brésil, joyeux anniversaire na yo place aux arts vraiment, en tout cas, na aussi na batuto bo s'abonner na katia tindika, eza chaîne kaka moko ilo bara vraiment bo solo. Mais na poto kala botika mboka na bino biso toza toujours na pona lakisa bino vie à Kinshasa ndenge nezo lekana mboka na bino ndenge nezo marché donc toza toujours na pona ko informer bino bosa confiance bosa biso confiance en tout cas tindika ezaka chaîne moko kande na bisa bino mbote na batu tout dada mbumba les suprême na katia colonne na pesio mbote Blaise Pascal Masegabi na katia Montréal na pesio mbote Germaine Sinangaji Géraldine Mangianda na katia Moscou na ba master na la bureau na pesi ba na mukubanyo sombote vraiment bye. Voilà, to comme na suka déjà émission mo bambote kaka na maître Berado Prince des Amunda ya dada Wabana Danika Sui na pesi mbote boss live. Joyeux anniversaire à toi Léonie Lomba. Hein, chef na ba danseuse ya Ferré, hein, ya orchestre munene ya Jésus de Nuance, papa Hervé. Na pesi yo ba joyeux anniversaire mbota maela muzamba continue obatela bino nyonso partout na ba on tangi te na ba on tangi bye.